Coucou, boya ebele na sous les baobab life together boya ba to buka to déraciner célibat femme seule homme seul to longola ba parents ba stress boya ebele ko s'inscrire boya ebele botala ba coordonnées yango wana email na biso yango wana numéro de téléphone yango wana boya ebele bo s'inscrire et kozala bien maman kolinga lisu ozala yo moko te papa boya to kata lien wana tozana no ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul. Alors nzambe ye moko alobake l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele ngayoyo nazoluka mwasi ngayoyo sokolo takinga na loto mama yaka tolingana na biso tomona baparent ngayoyo ton futur mari ngayoyo sokolo takinga na loto mama yaka tolingana na biso tomona bapasteur ngayoyo. Bonsoir. Ça dépend seulement l'heure à laquelle vous allez suivre la Danoise, votre humble servante. Vraiment, ayakaka malembe, pour na sa conscience, les leza vendredi, tokopé sananu, salam ebele, na bandi konabisa, musulman, pour na lelo ezamukolo oyo bango, bele laka. Ala nandenga mukete et puis tolobi bongo vraiment shalom ebele na ba homme de Dieu et puis na ba chantre de l'Éternel boboto bondeko na bandeko na biso catholique ba mamelo na biso vraiment et puis da topesi bango boboto bondeko bisika biko zwa bandeko na biso ya catholique tolobi kintwadi na bandeko na biso kimbangiste. Voilà, et belé silika ki na lisolo ya mamimi me boko silika pona nini aza kimbangiste alataka elamba ya kimbangiste. Vraiment toleki kuna tolobi pe vraiment merci na ba bonné na biso ba o nyuso bazo continuer ko s'abonner nzamba lola apambola bino bo partager bo s'abonner ebele ezalaka bien et ça la rabiso malamu botia ba like bo lever vidéo oyo eza lokola ba salutation na ndenga mukete wana mama leki na bino la danoise oya ya kaka malembe bandiko nanga pona kolamusa conscience na biso boyebi ke toza na se ya sous les baobab batala rango pamba te mwa kopa ti kopa café vin blanc vin rouge ele karanango na ndenga mukete bandiko nanga mai na biso to mela mai na yo moko na kati ya ndako zwa mela ti na yo moko na kati ya ndako zwa mela la danoise apesa rabino mai te apesa rabino ti te donc kobanga te eza ti na yo moko eza mai na yo moko esalaka bien na santé vraiment awa bozoloba la danoise amelisa biso mai et bongo
pasteur oyo amelisaka bino baji batya pétrole na kati ya Congo bozo komela yango boyebi te ke pétrole eza poison na kati ya nzoto na biso na ndenga moke te botalaka pétrole nde ezalaka na otie almete epeli mais bozo mela yango boza kutu koraisonne te mais soki la danoise alobi mwela makopo ati makopo ya café ekomi problème bozwa yango na ndenga pete vraiment olingi omeli oboyi ovandi awa ezalaka silikoti na ndenga moke te oyo abeta silikoti na bomwana te yebaki asakanaka te biso tobeta basilikoti banzango donc na ndenga moke te vraiment bamama batata bandeko wana ezalika ambiance ya sous le baoba nga mpe leo na ye na kopo na nga ti vraiment kopo na nga ti eza kopo eza vert eza tasi ya mwana na nga ntango akokisaka 18 ans voilà lelo akoli mwa moke mais eza tasi na ye nasepelaka nango makasi tomela na biso esalaka bien tozala na biso à l'aise to relaxer zwa mwa place no moko bien relax toi tosolola bandeko na nga tolamusaka conscience bandeko na nga na makambo vraiment ezotala communauté congolaise na makambo etali ki camarade tozo comprendre yango te tozoyeba pe te est-ce que toyebaka sens ya camarade est-ce que toyebi camarade elakisi nini toyebi ami elakisi nini to copain elakisi nini biloko wana nyonso badiférence wana ami intime oyo babengaka ami intime elakisi nini bandeko na nga parce que tozokaka camarade abomi moto camarade atieli mwana poison camarade asali boye camarade akei boye bandeko na nga ekomi excès tango nyonso bazokoteya même na baeglise même kutu tango biso Jésus Christ de Nazareth moto ateka Yesu camarade et puis camarade ya pamba te moto banda otambola na ye moto azalaki talaka soko ozwi kesi na yo ozwi mbongo na yo opesi moto abombaka moto akontaka ça veut dire kopesi ye confiance kaka ye wana atekaki Yesu mais tozwaka mayele te tongo dimanche nyonso dans l'église mateya mais tozozwa mayele te toujours makamba baki camarade ezozongaka na vie na biso camarade ayibi mbongo camarade atieli mwana poison camarade asali boye bandeko na ngai toyekola kobomba basekret tobanda dia koteyaka bana na biso bamama lokola toeshue munoko na biso biloba munoko na biso tokobomba secret lokola toeshue bandeko na ngai tokabata air yango sikoyo toteya bana na biso toteya sikoyo bana na biso bayeba kobomba secret po bandeko na nga soko yebi kobomba secret te okokweya toujours na makamba ba camarade okokweya toujours na makamba ba problème parce que yo yebi kobomba secret te même luambo makiadi luambo aloba likambo na nzete soko lingi likambo na ye bomba makende koloba ngota na nzete mikolo zota be écouteur tchana matoy bande koloba nzela yo moko anga likambo na nga boye nalingi na voyager naza na ba projet na nga boye naza boye mobali na nga sala azara na nga bien soki pe na mbetu mobali na nga somela nga ba cadeau kende koloba na nzela tika makambo kopesa confiance na ba camarade tika kolula mobali na ona miso ba camarade tika koya kopesa mwa kolesa mobali no poison pamba tika kokumisa bana na yo bana nanga baza mayele bana nanga penza moyen te bana nanga basisa ba classe bana nanga basala ka boye bana nanga bakenda ka boye mama bono zo exposer bana tika ba mona bango moko na mbisu lelo ba kopesa bana no poison pour rien eza pasi eza sengote bandeko na ngai bino mo bomoni video ndenge circuler video wana ezo circuler batu nyonso balobi yango na media batieli mwana poison mais nga na koya kolobela yango lelo te batu baloba nanu circuler biso toya kopesa conseil na suka parce que eza pasi pona nini motema mabe ya boye mama zwa ta ya kobokola bana na ope ba réussir zwa ta ya kobokola bana na ba réussir tika koyokela bana batu likunya soki mwana moninga zwi yo bana na yo bake na prostitution ou bien bakre na criminalité benga belela nzambe solola na bana vandisa bana zongisa bana ta na Congo bakemema bango na vacances kuna zongisa bango kuna na suka mboka na Kinshasa te mema bango na village kende ko solola na bana ba changer comportement
soki moninga azoka tana ye ya kovanda na bana ya kosoa na bana ya kolandela bana lelo bana bazwi ba évoluer ba komi bien ali yoko yoka motema likunya ndeko mwasi pono gagner nini biloko ya se nyonso te lelo bana ya moninga ba komi banani babali soki banani meza bisengo asende konanga ekokotisa ona lola te ekokotisa ona lola te ndeko nanga na lola kuna mwasi azalaka te mwana azalaka te amna yo moko mute kosamba okoloba nini tango baninga bazobota yo longoli bazemi mama longoli bazemi bana nyonso mayele longoli bango bomi bango tango yeko bota siko bana suka bakizengi bana mayele na classe te okomi koyokela muninga likunya muninga alongolaka na ezemi te aboti bana na ye normal bosekaka ye ye kutu bande azwaka na classe akati classe basente ye lelo bana bakomi wow lelo bakomi likunya eza mabe ndeko mwasi eza mabe ndeko mobali tobima na bakambu wana bandeko nanga biluku wana na bakommunauté européenne esalamaka te bachela kaka mwana muninga poison ou bien mutu ya kotya songisongi na libala na yo moko boye epona nini kaka biso malgré tobimi na bamboka wana ya kimotema mabe toye na poto tomemi yango telaka tomemi na mbasu ti awa kasi mema yo mutu omemi mbasu kasi zongo kende kobwakela ngo manager na yo ti kende kotyela ngo mundelo atourmataka yo apesa ko bamisala makasi na musala bwakela ye mbasu ti okobwakela ye te okobwakela ka camarade na yo okobwakela ka ndeko na yo moto moyindo pona nini kimotema mabe yango po oyo ya kimoyindu oyo yango nde peza na kati ya mitema na biso ou bien eza ndenge nini j'aime ma peau, naza chocolat. J'aime ma peau, naza noir. Tonu nakanoki te. Nya. Mais pona nini kimotema mabe. Yom tozotalanga, vandi pe ozotalanga. Kaka kimotema mabe. O vanda wana kaka, o analysaka eloko nyonso ya batu. O bengaka partout. Partout yo bengaka kaka. Pona kopanza sango ya mabe. Oko zwa nini ndeko mwasi. Oko ganye nini. Oko gagner nini to déstabiliser ye yazo mona za nani yazo mona nde ya leki batu nyonso ndeko nanga mutu aleki mutu nyonso azate oyo aleki mutu nyonso oyo aza na Jésus na kati na nzoto na ye Jésus Christ de Nazareth soko za na papa wana nde yo leki mais soko za kaka na bisengo mokili ozaka mutu ba Versas oza mutu ba Yoshi oza mutu soki ya banini oza mutu ba moziki epa na ba camarade ba komaniti banzambe okip bana kuto zokata na bango te likola ba camarade téléphone ko solola o solola a mabe o benga mutu boye mabe bande konanga nyonso wana oko regretter lelo bana bazamike lelo bana no bana 10 ans bana 8 ans bana 5 ans o mona ngo eloko te nzoka nde oyebite ko zo bebisa fondement ya bana éducation ya mwana ebandaka kaka mukola botami éducation na ye déjà bandi parce que to bota me rappelle makambo na biso mabe bino mo bomona pe mwana mukia silikaka o mona sui mama libele mwana mukia pa silikaka choma nzaka nelongi mwana mukia silikaka pa beti yo mbata mais yo mto banda ko éduquer parce que to bota maka déjà na ba colère to bota maka déjà na ba caractère moko o ya bien te mais balobi ke tango mutako ya biso mto ko lakisa ye pa yangwana bandeko na ngai na yeli boso na bino po to solola na bandina mwa muke na kolendisa bino na kopesa mwa ba conseil si mande to kota na cadre ya lisolo na biso parce que ezamulayi mingi te mais ezali pasi komona ndeko mwasi ndeko mama azolela likolo ya camarade likolo ya ba camarade eza mabe makasi ndeko nanga yo pe zwa ta ya bana na yo bandeko ba mama batata bandeko ba oya biso mama na biso asili ko benga alobi la danoise la musa conscience la danoise na zala mai na miso tango nazo benga yo ezali pasi na ma ndeko mwasi azalaki azwi chance ya libala te azwi chance ya libala te ndenge tolobaka bandeko na ngai eloko nyonso na mokili epesamela mutu nyonso te malgré biso pe tosali live together ezokende kitoko na ndenge moke te bandeko na ngai tokomi na 19 couple
banda na mois d'avril, oyo tozo bakaka 19 couples, oyo ezaki baskei très bien, sans problème. Parce que biso na sous le baoba, soki na to sangisi yo mwasi na mobali, to pesaka 2 mois. Garantie à 2 mois, tout bol talana, soki bolingani. Soki ekosimba te, botolo baka, boka bwana, bozongela biso, tokulukela bino mususu. Botuna ba o bakota bandeko nanga ezokende bien na ndenga mukete. Donc 19 couples o ezake ba silisi garantie na bango ya 2 mois lelo bazoke na procédure ya mariage ya fiançailles. Bandeko ezokende bien yo ndeko mwasi ozotika na solitude pona nini. Bana Londres, bana Angleterre, bana o bazana moins de 35 ans. Boya ebele mibali ya bien bazali. Pona ni bolingi mibali na bino bazwa basi na France. Pona ni bolingi la danoza pesa bango basi na Australie. Alors que bino boza awa bozo zanga mibali. Bozo ke okangama na ba Nigeria, ba Ghanaiens. Mama tango okoma mukolo, mobali no kozonga na mboka na bango na Ghana. Okende na ye. Okende na ye te, okota sous solitude. Parce que bango bazongaka. Ba lo kwa biso te kufa kumputu te. Ba tongaka na bamboka na bango bazongaka. Okende na ye. Ok, na yeto ke bala mwasa mboka la bango. Et puis ye baka yom tozo kangama Nigeria, yom tozo kangama Ghana, tala ni bango beta biso na Afrique du Sud. Tango kende sukuna bango pe basali ya bango makambo. Yangwana to linga na biso mo ezaka bien. Ezaki racisme te. Mais même na Bible komamaki. Bato ebele bando ke ko bala ka na ba village na bango. Jacob azonga ka e pa noko na ela bante. Ponya balaka ba fi wana te. Soki lelo Samson azora ba problème parce que kende ko bala soki ba philistin bino bat boyebi ba Bible bon wana zaika na 4 conseils to kota sko na kati ya lisolo yango bandeko nanga mwa kopati mwa kopa café et ça la ratokos na ndenga mukete bandeko ndeko mama lobi abokoli bana ye moko azwaki chance à libala te. Mais azalaki na ba camarade esika avandaki azobokola bana ami pesa ki mingi na bana abane kolanda bana e ba devoir ndeko mama pe mayele nzambe papa mbola ki aboti bana mayele azolanda bana ba devoir tango wana bandeko mususu bazo seka bana bango basala ba bêtise bango bazo seka na bango aya azane ka mwana muke asui muninga azaka mwana muke donc bazo seka mais mama na lobi mama na sunga bato baza kutu na mabala mwasi na mobali baza na mabala me ngana osunga bango pona bana omona bango na msu ba préféré ba ke ba fête ngana yesa bango tétété ngana ana muta otikela bana te no kokende te moi babie si c'est comme ça tozo kotikelo bana ba oya kotikele bana msu 3 familles batikeli bana na ndako alali na bango na tongo sali bati apesi bango kolela kolamka bana bazokola bazalaki bien nzoka ndeka na katika ya ba miti wana mususu pena bien marié penza cimenté goudronné li bale vanda mais nzoka motema mabe parce que aboti bana apesi éducation te moi na déjà partir ba 14 ans bandi kindumba alongoli bazemi na ndenge moko mukete bandiko na ngai. Et puis parce que bana wana ajuana so bazo ke olongwa bazemi ba parents na bango basinyaka oli soko moni mwana no 14 ans bandiko tokota na moi conseil mwana 15 ans akeya zui zemi mama ko longole zemi te tika ya bota et ko pesa ye leçon oko mwana kutu tango mwana na ko kola komi na une année 2 mois bien une année 2 ans akozonga la classe mbangu alors ba erreur na salaki no salango lisuti. Mais ceux qui ont longola e bazemi azui olongoli ekokoma habitude ndeko mwasi wana bino mobobi kande bazaka pe ba secret ba ndoko bomba te ba camarade yazo pe ko yebisa mwasi abeti lisolo ke mwana moye te mama pesa ka mwana au conseil tela bana no ndenge bazali tela o yanga yo bazemi to longoli combien bandiko ba longoli bazemi ebele ba ebele o ekeke médecin lobby atikalika na 20% pona ye akoyiko bota na vie na ye. Botala mwana ngo lelo akomi na ba 22 ans 23 ans. Botala ndenge ni ba baby si mwana likolo olongwa bazemi. Bande ko nanga eza pasi. Alors ndeko mwasi obeti lisolo alobi ke yesko akolisi bana na ye bien. Bana batangi bakomi na université. Nzamba pamboli bana na ye basilisi université bande ko nanga. Ba master a minene ya kafu. Musuku ta okende na ngoti na ki doctorat. Mais bana ya basi
Nzamba pamboli oya liboso aye kozwa mobali. Mobali ya bien bandeko nanga. Mobali ya bien. Azui mobali na ye. Oya liboso mobali ya mundele ya famille moko pe ya mwa makuta bandeko. Ba ye balobi fo basala mariage. Bino mo boyebi mariage na bango ba osala ngo na plage. Oyo nde suka na mariage. Mariage kitoko. Mama ona bengisi ba camarades. Oh nyoso bavandaka na bango. Oh nyoso bamona ndenga zokolisa bana na ye. Et puis ndeko mwasi azwaki libala wapi? Kaka na esika musala tanga asilisi musala na ye. Nzamba benisi alongwe na mboko bazalaki na koloba pays bazate. Alongwe na mboko azalaki akiko sala stage na mboka mususu. Kuna na kati ya stage wana nde akutanaki na mobali wana. Donc akutani nde na nzela ya kelasi. Bandeko nanga klasi oyo totangaka esungaka tokutana na mibali ya malamu. Alors yong tozotalanga soki orataki ozwaki libala te bengala danoise. Na nzela na biso okozwa libala tokos ondima te. Bandeko yosa lokwa ezosa lokwa batu bazo comprendre bazo ba chair de poule. Soko sangisi kalobi la danoise. Mobali opesi nga na o comprendre te. Donc mwana quartier te. Mwana balabalo elandi la danoise na biso bandeko. Bandeko ngamo pe na ozwa choc. Mais eza makambo ya Nzambe. Eloko na eloko na tangu na yango. Bandeko to continue lisolo. Ndeko mwasi ale mwana na kute na mundele bazalaki bien babongisi basali nyonso tu basobi ba uniforme pona basala mariage abengisi ba camarade na ye apesi bango ba uniforme ofele batongisi bandeko nanga bakei tina village ya mobali wana. Parce que mobali wana malgré avanda na ville mais ba parents na ye bavanda na village a préféré qu'il libala na ye et sala makuna bandeko bafuteli batu ba hotel ofele. Mama motema mabe bandi ko soye albi likambuni na koluka kwa na kabola mama oyo na mwana na ye bandeko mama ya bokoli mwana na tengo apasi ye moko na tengo maladi ye moko tata bana wana bazaki mboka moko na tata na mama wana te tata bana wana bakabona depuis na Kinshasa. Mama na ya na poto na ndenge na ye ayena bana na ye mobali pe aya na poto na ndenge na ye bazaka mboka moko te abokoli bana na ye moko koma yo mtozala mobali na kati ndako yo kile motema mabe bandeko na ngai ya oto ebisa boke bana ki camarade eza kaka na ebisio kaka Yesu Masia ou bien nzete ou bien mupepe ou bien mai ou bien soki soleil nde ba camarade mais muto yo kaza na makila na mai keba na yo mama wana na tango fete alobi na koluka nini na kokabola bango bino moko ka boyebika na tango feti mama sikoyo oya mukolo mwana balaki azali ko kipe ba camarades pona bazala l'aise ka to sala kango mingi olio kipe sko mwana na balaki yosko zo kipe mingi ba camarades mwana bali c'est normal ba ko kipe ye azwaki mwana mwasi moko boye amakiye ye boye na boye ba fidonnaire ba nini ye azo kipe ka ba camarades boza bien est-ce que boye boza boye mwana na sikoyo esala ki ye mwa pasi abi comment maman zo kipenga ite azaka souvent na ba camarades na ye azo baté nzonde culture na biso ezala bongo oko kipe plus ba camarades tozala kati banda kuna biso tozala basanye tolela kate o basanya ba paya o de ba couverture so ba paya ba ye bango ba fini karango o so ba o so ba camarades na ba ye basanyo bango ndela ngo natandela bango na mesa muko ba camarades no ba ko ya ba couser o na bomba ngo ka so ba paya ba ye so ba camarades ba ye mama enjoy your life eza basani na yo kitoko lelango okobombela ngo ba camarades okobombela ngo ba paya why bande ko mama wana mipesa ki mkolo wana na ba camarades abosani kutu mwana esali ye mwa pasi bande ko libale sili tango mikolo eleki mwana bengi camarades na ye camarade ya mama alobi menga na comprendre ki te mama lokwa azaka moko na ba incompréhension mo pe ya kae ai alobi tout le point ni ngam kwa libala na nga na lingaki mama na nga zala toujours pembeni nanga na lingai mama na nga kipenga yi parce que jour wa les am ko la suka nga na ke na libala mais na mona ki mama zaika libanda camarade alobi ye mama mwana yo yebite ke mama na bino zoki albino likwe motema likunya mama na yo zoki motema likunya
alobi pona nini nzamba eko pambola bana bona nanga bali boyenga moko mama na zangi libala tala ke kokosela muninga makambo muninga likambo alobaki te atie songa bikeba ndenge eza boye basekra mobali na yo makambo ya libala na ko betelaka mama na bino te azokela yo likunya alobaki yango epa na biso mama bato alobaki te botalaki motema mabe aye kokabola mwana na alobi ngai na bali napesa mama nango honneur parce que mama nanga lokola balaki ta bandaka toujours kolela bana nanga bi bonorega bo bala mabala ba voile nga na bali libala voile na honorer mama na biso lelo nzokane mama na biso abandi ko yokisa yo wanza yokela nga na yeli kunya ye mwana feti nanga zaki toujours kokipe ba camarade mwana wana kangi na motema asilikela mama na mama comprendre te arobenga mwana koma kama lili kokata ba réponse mikuse mama na ana tante boye mama ebani ko sale pasi mama lobi na komi koka mawa na bengi ndeko na mwasi na biponi ya ndeko banda ya ndeko ndo abali akomi ka boye ndeko na mwasi abi mama na ebite tango so abandi zemite tango so eza zemi ou bien eza nini mama lobi mkomso avanda lobi non ngai fona vandisa mwana avant de ça lobi mwana nga likambu nini bando bala okoma kanda na ngai osolara nanga sunde to solara te na ko benga yoke na lingina yana ya kotala bino okoboro baka bozana tante na pesa mobile nombo te passer nga pesa mobile nombo mobile na yo azate qu'est-ce qui ne va pas nde mwana ekoloba bi mama na ndenge nyoso bokola ki biso na ndimeki te ke un jour yuko okoma motema mabe na biso abina sali nini abani ko bisa camarade ngai na mukola libala na constata ki boye kande na expliquer bino na beti lisolo na tuni pa tantine po babenga ke tantine bino mo boye bika so tozu ba camarade ya bana mibali bakoma ba tonton ya bana basi bakoma ba tantine abina ke na tuni ndai ko ebsanga ke oh non mama na bino ayaki awa azo regretter ndenge nini ya balate bino bobali tela ndenge akiko kangisa mama batuki ndoki yango nga na yeko ba mama ozalaka ndoki mama lobi na leli lada nanga ya benga nga ka lada kataka lada noza kataka lada abi lada nanga na leli ya bana na bokoli na pasi lelo bongi na buka bambuma ba fruit ya récolte ya bana nanga lelo camarade ayeko kata mwana motema blessé nazo ko expliquer mwana ti lelo azo comprendre kate yango na bila danoise memelanga likambo yo epai ya bangu ya ba oyo bayokaka yo bapesa conseil na mwana parce que mwana pe alandaka na ye mwana penza abotami na akoli awa mais alandaka na ye ba YouTube na biso esalaka ye pe bien alobi beta lisolo kotanga kombo te mais tango nga na kozwa ngo na telefone nga na kotindela ye po na tindelaka ye atalaka asepelaka na yo pe mingi la danoise donc yo beta lisolo ana bongo mwana bino ba conseil boko pesa ekosala bien et bongo camarade yo andoki oyo bande konanga bo pesa ye pe conseil ti lelo mwana na ya mwasi azotelengana kaka na mokili bande konanga na sepeli kozali boso na bino benza ba o nyoso bazaka ti lelo na ba doute est-ce que live together et salaka ou bien salaka te yo benga zwa numéro nanga 0044 74 59 62 52 17 benga la danoise oyeba ndenge ni musale zotambola ndenge ni tozotambusa yango vraiment benga parce que bato ebele bazo sepela ebele basepeli bande konanga ko sangisa na tango mukuse 19 couple pe so kende kitoko bande konanga eza la danoise te mezali mabongisi ya nzambe alors boya ebele bande konanga to kende na biso mais bobo sanate les jaloux vont maigrir barokufa te ba jaloux barokufa te mais bako maigrir. Voilà. Boti kala malam, wana mama leki na bino, mwana suka ba famille banza, voilà, ba love na ba banza nyonso. Vraiment merci et puis ba gros bisous na ba couple nyonso ya live together. Nzamba lola bate la bino, ngala lo ba kaka bano ba robota mana live together. Sagesse n'intelligence.
na ndenge ya moke te. Gros bisous, bye bye.